Denis le Salobi moi na oyo Marie Msambu atiki azamona ya pasteur ango alobi bandaka swindi ti 8e mairie mais atangi kumba ba pasteur te mais lelo na ba réseaux sociaux tozomona ba kumota miniature ya Sonika Futa na ba réseaux sociaux nyonso Denis le Sazalo lombo te Paulin mikolo azokwala Denis nani Moïse Mbieti a osenga kaye ba mbongo azalo lombo asenga mbongo mais c'est décalé tika fali en paix yo moko na mboka na bino ba plein wana fali asala ka yo kosala te na mboka na biso pe soko ye awa tokotala ote mais soki fali aye na mboka na yo akosala plein soki abeti awa na Congo akosala plein ba mitakala nyonso ebima na Congo na sepelaka na oya Herman pona nini Herman a réalisateur yatika biso na suspense te neti Herman atalati bilamba oh mutu so alati bimobala alati bilamba so atelemi mutu ayeba nzoto ne na kati yaka mwasini siko Herman atalati bilamba tazo jouer nazomona eti na kati eza ndenge nazomona eti na sima ndenge fongwama olobi nini azali boma avivaka na monde a pays de merveilles mutu soka leki déjà fali est-ce que manike so aloba leki nga fona ka mtema pasi abia leki kutu fali bongo soka abia leki nga Paulin non yoka mtema pasi te aza folle okene bokoma papi kakola bangi fali abangi pena na comprendre grandeur a fali pino za aigle na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde toza ata ile makambi maman Nicole Malonga telemi wana ima hata sula milaite anabuwaka na ngatai maman Nicole Malonga makambi ya ndakumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyonso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, Zoé libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien.
Boutala Moukara la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans la. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans la. Merci à vous. Mbote na bande konyo saba kolanda biso na Sarato la TV chaîne na bino ça la rabino toujours boulot ka na cadre ya musala toujours na cadre analyse makambo nde makambo to ko sala bino musala babi Sarato la ndi makambo to kataka actualité ti to kataka événement ti voilà na émission na bino vérité na zabongo ça la bino analyse ya mukolo mo lelo bato babi polo telemi boti kit vidité oza style sika quoi babi lelo photo ya bandeko ya invité be mo azokota bo mo na azoya lelo boko mone na kiti te lelo boko mone azoya to changer etamboleli quoi invité ya koti to banine ba question voilà na émission na bino to kolobela par rapport ya makambu ya oezo renye na YouTube na minute oyo makambu papa na biso Denile Salobaki ayebi mwana oyo Marie Msambo atikaki to kolobela yango awa vraiment to komeka ko toucher pe makambu ya mutakalisation ya président Herman Kasongo to kolobela pe makambu ya Papi Kakoli selon ba voice na ene bimaki to moya ba émission so lobi ayebi makambu ya billet wana te ayebi ka mbongo bakabeleke me billet ayebi te to ko toucher moi ba point ebele vraiment e kozala kitoko mais analyse na na osala ngonga moko te nazali bongo na la patronne babi charge à YouTubers et tout Sarato là oyo mais oyo to zala na ye oyo to sala ka analyse bo sepa na analyse na biso tikana remercier équipe technique de Kambanga na tonga lelo merci na 15 basé derrière la caméra pourquoi pas na bon délivre c'est voilà invité na Zokota Montréal fungole langa déjà invité na Zokota déjà lelo za ya royinda toko yo ka mututé voilà bi Apollo pas kitete voilà wana mère de mère. Ouais. Bonne santé, ça va micro. T'es ça, t'es maintenant muké pour après tout vendre. Toi c'est là ingénieur 15 ça biso c'est une bonne santé. Ouais, santé ça va. Lelo monsieur biso moi chaud ata to banya ya likolo. Na biso dégâts. Bonne histoire. Histoire est bien. Alors merci à toi vendre. Merci. Voilà merci na ba sponsor na biso nyonso ya Sarato la TV pourquoi pas na balobi mafuta ezaka moko olingi lo posoneza la kitoko eza la propre neti ya ba bébé ça là toujours azir nde makambu azir nde solution papa ou maman alingaka mobile ne za la kitoko maman alingaka mobile ne balula ye ça là toujours azir ça déjà disponible na Kinshasa balobi chaque samedi chez Joli wana balobi répétition makambo maye mazali maye makoya na maye malika c'est-à-dire makambo za wana vraiment boya koyoka ndule pourquoi pas na CG na biso moko kivuna de moi mambote na yo bon de livre bon c'est que madame Brenda CG Fondation Sarato là maman Sarah boni nano kombo na yo zo régner na YouTube makasi na avant to ko na ba actualité na nina no pesa biso moi sekele oyo kombo na YouTube nazo na lembi ba miniature elo ino sali po le lobo banda ko chaba miniature na yo na ba émission ba tunyos Mutu azana makambo Paulin na bandino kopesa mbote na ba vrai nanga so boyo ka son wana eza son un groupe merci pour la lotili ki ezate tozaka na 3 départ nyos to ezate alors bato Snell bao meka ko réparer yango et biso to na moi groupe na biso tellement ya rappeur musika na biso te ne bomoni dégager moi son wana donc mbote na bato nyos tout Gina Amatou, hein, maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, bambote na yo,
Bambote na Amelia Mweba la privée de Orlando Domingos, bambote na tata po FAP4, bambote belé, ye na bengaka ye na bombiga kombo na ye. Te wana na masananga, masananga pinda. So na boaki bato ba oluke na ba Facebook. Obangeli. Na bombier. Ma pe masananga bato ba oluke na ba Facebook. Donc bambote na ye na biki ya Congo dimanche oyo to zaza na ye. Bambote pe na papa Diego Milito l'homme c'est mon cœur. Bambote na bande konyos tout ba travaillaka équipe technique na Mobimba na fondation Brenda na moni 15 basele na moni bon de livre seke na moni yo na moni Agola na moni Jonathan na moni Jimmy Limbondo na moni Batunion en tout cas bambote surtout na ba commentaire wana na moni ya Sol Mbemba azanga kati muto ali na moni Nana Bafana vraiment na moni Makia la Kumba na moni Mama 4R Bazé belé na ba commentaire na moni ba l'enfant mystique bazé belé na moni bino na moni président bébé maman Mireille maman Nathalie na moni ba Eliezer Kanu ba Sarah abole wana sko ba balinga histoire vrai groupe WhatsApp na Mobimba en tout cas na linga bino trop Paulin question tuninga eza bien moni soza na makambu te ba olobelo te vraiment toi combien na YouTube nango type na ba chaîne ezwaka taka ti ba chaîne ezwaka longi non muto sala analyse ne mais et puis longi na ngai kitoko na ba miniature et bon ça ba chaîne na ba bon ça ba miniature tala et longi na ngai kitoko na miniature Paulin tala na kati émission mona ba finginga mais aspect ka ezo bima na miniature eti na mtatala ouais ozane lo mo simba wana te po te na simba tendeni na simba na oteka secret te yo moko sala secret na oso oboma mama na oboma ekuna asa nini boma mama na ona papa na oboma bana na oso osa ndeni poza succès nga na lakisa mutu secret na ngate ah bon merci maman Sarah donc et apamba te foza na makambo po ba chao na ba miniature foza na makambo po ba sa ba analyse sur toi ba so ba oselo ba analyse ba sela ba ne ba analyse ba star ta biso vanda ka to sela ba musicien ba analyse po ba star sko nga pe star na bango na YouTube so ba osela nga ba analyse c'est normal il faut comprendre que ba oluka ba diembela aigle na bango nga aigle na bango ba bisara to le aigle presse congolaise nga na bano babotami lelo lobi na yebi bango to mona bango ha na émission ba osala analyse sur Sarah Tola musu pe bazo finga na bango musu ba luka ba tcha bango ka batalama et a copte vous comprenez donc soza na makambu te Paulin ba ochao na miniature te soza na makambu te bako lobela yo te bako chao na ba titre te ba osalelo analyse te donc nga Sarah Kane na vandi bona ki osala mutu mo ba sila na analyse po ba na ba otalango. Donc ceux qui ba chaîne ezo continuer ko sala nga ba analyse batu ba continuer ko finga nga batu ba continuer ko créer contre yo ba complot contre nga allez-y comprendre que na aigle mo na simba mi likolo parce qu'on a besoin na bambana bazwaka occasion ba renta na bambana tangu aigle fali pour pa kotanga prison bata abo na bimi na nga su na matina dendi su likolo pla koleka place tazaki chimie. Donc, tant ya ko intercaler nga ya bambange c'est leki donné na matiboy libela. Voilà, merci maman Sarah to ko to siko na mozindo analyse na biso wana ezali na enregistre kaka po to yeba po na doye biso so otika YouTube ka boy Sarah to na yebite nzambe na ngai fama makambo Sarah to la zanga te fali pour papa zanga te voilà. Voilà maman Sarah kolala kolamuka to moni pasteur oyo amibengaka pasteur ya ba warrior pasteur Deniles alobi ki Marie Misambu avant kufa une semaine avant kufa apesaka ye message moko ya atika mwana moko azali oya bota abatelela ye mwana so bamoni ke mwana na ko mobunga aloba vérité wana mais loko esali biso pasi ayeko lobango na moment ya libala ya rite est-ce que ça façon ya ko honorer oyo azalaki mosali na Nzambe oyo aza atikeli bango mwana neti mwana oyo azalaki mama ne azalaki bien na bango mama ne ayemba na ba église na bango
nga na condamné Denis Lesitin nga naza parmi bato bazo appuyer Obi naza parmi bato bazo appuyer Denis Lesi bato mutu azo sambusa kombo asambusa te eza ba vérité Paulin so osaki kindumba po kufa ne babombango te osaka kindumba ato kufa tokoloba. Est-ce que Maman Sarah nengozo lobango osala ye kindumba? Est-ce que ceux qui pensa Marie Misambo azaka na mwana ko bomba ye ponani? Pour Ritza bomba yete. Parce que bota Ritza avant akoma na succès nenga koma lelo. So te comprendre bien loko osala ki abomba mwana na succès. Il y a succès et puis conduite étant que moyembi na nkolo. Peut-être aboya ki soni wana. Nanenge pe soi-disant Denis Sabia bota suna pasteur. C'est tout à fait normal. Alors, nga magamba Denis Lesi za la vrai ou faux, ça ne m'engage pas. Nga yelo non c'est pas na Denis Lesi ka po ota lisabiso ke to komi na tango asuka. Azota lisabiso ba faux pasteur, ba pasteur obiso to kanzaba. Te yaza pasteur révolté, yaza sous pasteur te. Eza lo rola magicien moko atiki musala wana ya ki magicien akomi ko dénoncer siko baninga na ye. O batikala na musala wana. Donc bango na bango bazali ba pasteur banda osala ba via bosoto. Siko ya a se révolta na ya tika na musala wana ya bosoto. Te ya tika pe musala bosoto tipo ateka ba. Azokoba na musala na bosoto mais Zamba touché quand même à se révolter à talisa biso ba via baninga ne ba pasteur o tozomona lelo ke basa ba pasteur kabaka bata mosoto yango na loba na tanga suko mona boye wera koti lola pasteur akeli fel bosoto eza makasi na ba pasteur na mambo église. Alors Denis Lesi aza liboma te nde na yebeli ba pasteur a Congo mam Denis Lesi alo basweza lukuta mais de amukamate ba kisamba et petit Denis Lesi alo bango seke pa na ba preuve a liboma te asara beze oui mais beze akoko matina niveau ya koloba teke mowe moko akufa ser mara akufa akatika mwana akoloba beze bongo te ki abota na pasteur moko akoloba beze bongo te. Alors Denis Lesi il faut continuer ko dénoncer ba pasteur eza la raison o nga sara na kinana nga sous l'église te nga na prière shinga so na ngina landa matea so na ngina landa prédication na fungola ka télévision na koti place na moni matea ezote ya mana yoki ya malamu na zui na fukami na yebi nzambo na ndimela pe na sala alliance na ye na sali prière ici. Sali prière aussi. Maman Sarah, c'est bien de nous appuyer en gros, mais est-ce que Denis Lesi pourquoi bandaka la nyonso Marie Misambo akufa ayebisa ritse lo kona te? Pourquoi pe alukata ritse na kufa? Mais na yebisi so les attend nzambe Paulin. Retour na ba question te. Peut-être ya ba bomba ki nga linga secret bomba mais le ka nzambe mutakomo linga secret bima. Yango a touché Denis Lesi abimisi abandi ko poata. Denis Lesi azo poata ba pasteur nyonso. Mais bien sûr fallait alukata ritse na nenga kuku. Te eza makamba kuku te makamba nzambe zinga su kuku te. Makamba nzambe comme il faut monde entier découvrir. Ba pasteur obiso to mona bango lo rapport eza na bandimi musu ba comme ça ba pasteur lo ba nzambe Paulin. Ba do ra penda pasteur pena so pasteur abinika ha asaleli yango. Alors peut-être nzamba koti na monoka Denis Lesi apesa ba message wana monde entier mobimbe yo kango e fungola bana nzambe misu. Voilà. Denis Lesi alobi mwana oyo Marie Misambo atiki azamona ya pasteur ango alobi bandaka swindi ti 8e mairie mais atangi kumba ba pasteur te mais lelo na ba réseaux sociaux tozomona ba kumota miniature ya Sonika Futa na ba réseaux sociaux nyonso eza pona nini tozana besoin de Denis Lesi azonga pesa biso précision ya makambo wana ya monyango eza mukie mais eza mukie te makasi ba Sonika Futa ba innocent bazolata babe baza ba innocent c'est masa yo yebi papa mona wana baza ba innocent aya kopesa pena vraie version masa za na tio so ba Sonika Futa za innocent po Soni pasteur Denis Lesi atangi kombo ya Sonika Futa te bande ngona biso YouTube ka bango moko pa babandi ko tia photo ya Sonika Futa ah yo pour le bis c'est bâti pourquoi parce que tant aloba na biso limité suka 10e tabandi swende ti suka 8e mairie sendo ti 8e mairie sko batu babandi otalati
na kala il paraît balobaka ke Marie Misamu abanda ko bimana pasteur Denis Lesi il paraît na tango kala batu bando zongelaka c'est que pasteur Soni c'est que pasteur Soni après abanda pe koyeba kuna batu bazongira babeti calcul ka ba nyati mbiobie pa pasteur Soni ndora pasteur Soni innocent innocent ouais c'est ma sara yo pour yeba ndama vérité mususu bombele biso bandeko na bakota wa sana ndenge na pasteur ndenge bato so bonela commentaire yo ça pasteur te vérité zoya eza na un escalier zo matama na malem et comment voilà maman Sarah Denis Lesi qui est pasteur l'homme de Dieu est-ce que maman zo sala na réseaux sociaux zo monter azo créer ba trouble na ba ya zara sous pasteur te Paulin na lobi no awate ya za na ye mais to yebi na titre wana ezazara ne sous pasteur te bolongole yango to te aza sous pasteur te il faut ba pasteur baluka il est temps baluka solution balongola Denis Lesi bazo banga pe kolongola Denis Lesi sana ba clé atekela bango basi ayebi ba place ba melaka masanga ayebi place ba stafaka ayebi ba makangu na bango ayebi ba deuxième femme na bango yango moni ba pasteur nyoso ba banga na bango Denis Lesi pazo tanga ba kombo na bango ti ba répondre nana répondra bazo banga balongola te balongola ye nini ya pasteur ya pastoral balongola ye ba reyeye c'est ba pasteur ba banga ko répondre Denis Lesi aza na ba plan matière na hôtel émission mo banga na nani si je vois pasteur nini Marcelo abine soki meka na otanga bakomba ba bière otomelaka yelo ka bonzambe zara suste azonga na un païen Marcelo akangi munoko Marcelo akangi ba munoko nye aboko répondre et pour soka meki bako kundolela enyoso do yene ngazana na dossier ba pasteur tout yango babanga kae poso ineti nga nazaye pasteur Denis Lesi alobi ba propos mon neti pona nga bongo justice ekabola biso po atika mbala sima sara ba base na bakombo ba tout tant bazo tika bazo banga te ya Paulin na ko matisa pe lisusu bazo banga on yepa zokoba kaka azokoba siko makambo Denis Lesi alobaki oyebi chaîne makambo ezobima ebele bimisi bakombo na ya ba frère en Christ balongola batu bazemi na oyebi sote botala be mission zoleka na réseaux sociaux babiso basara to loba na biso te mukamate toboya kaka mais toyebi penda histoire ça yo toujours mamnyo se bimanete un chose ara oyebi histoire babengi ngati nana ba photo nana ba voice nana ba enregistrement ya makambuka ya dossier kasi ba photo ya nani nana ngo ça fait 3 jours lelo nalingi na kolobela mambango te nalingi na te bata poto basala masara mutonga na poto pasteur na poto taza te bata poto basala be mission sur ba dossier ezo lekaleka yo boyo sala pona mutonga nana ba matière maintenant ça te le kamate ezape mabete azo dénoncer ka ba pasteur comment mbo Denis Lesi mutalo ba yo le besoin na ba preuve na ba photo na c'est bien balé boye ça tinenge za mabete ba te Denis Lesi za vie nanga ba tutu ba oyamba Denis Lesi lelo ba yebi Denis Lesi te batu na ngai eti maman Sarah batu na ngai ye ba yebi Denis Lesi te kaka Denis Lesi moko na to monde Denis Lesi lelo akomi manager ya pengenga za ki mwasi ya Mike Kalamba kasi c'est clair atekaka penyel kasi c'est comme basa na pengenga manager penyel ayemba wani manager ya nini to komi wapi bandeko business bosa na bango business na bango ba kotala ao chuba eba par-ci par-là parce que zona bango là est-ce que pasteur Denis Lesi dimanche pas tellement liboso ba pache bat maboko pourquoi pas azana mo ekuku etonga na ye azana mo ekuku etonga na matete na yebite soki elongwana et je crois ça nzambe na bana nzambe obolanda biso na yebite tozana na bato place tozana tosana banalise biso na morona moto atelemi dimanche azote ya biso lundi bomoni bamakambo azoli bana réseaux sociaux eza vraiment bien te est-ce que maman Sarah Saint-Esprit bakomosala ne boye to eza nango nzambe kama taautorise Denis Lesi Saint-Esprit akendaka kala ye azodénonce ne kaka Saint-Esprit aza te Paulin
eloni nezengi de nile saluka bandeko na ye basali na nzambe abanda koyebisa bango na kukuki no makambo tosaleza mabe tosala nzambe siko na bonheur te aoluka te eza ainsi dit l'éternel nzambe ana posa a dénoncer bango nyonso tout le monde entier bayebaki baba faux pasteur. Mama Sarah lobi soki ba pasteur basangani poti azotanga wana ba ya muno ndia anga bebisa penza ministère basangani ba porter de nile plainte bapanzi sango elo réaction de bino zani toko sepela makasi po matière ekoya na réseaux sociaux po denile sa kotika kende boloko te akobimisa ba plan osa banele bominge zani toko sepela makasi po la matière ya na réseaux sociaux ole fin du mois toko sepela makasi ba pasteur bo sangana bo kangisa denilesi na se akokangisa denilesi bosa na peteke akoya tangu denilesi akopesa biso matière po ya oza bakange na prison mais obwaka ba matière obwaka ba matière ezobima na ba page biso koto ba analyse ya na prison po banga pe prison te po akenda déjà vous comprenez alors bokangisa ye biso tozwaka matière tosalaka ba analyse ba secret nyonso ya kuku ebimi na poisa tozozela. Voilà maman Sarah na émission mona landaki batuni de nile soso mona ba plein fallait zo sala na Tanzanie déjà ça veut bien mais fallait simba biloko na bisoti simba biloko ba sakata fallait à moi la main ndombe à moi la main nile pasteur ebila kisi ministère main ndombe za mboka ba sakata main ndombe za mboka ba sakata mboka na biso ngaza musakata mungala zamboka basakata alors soki asimba kisi ba plein eza mabete ba mission nyonso to pe batika li bana kisi bazwa pe ba kisi ba plein mboka na bango basala plein so ya simbi kisi ya plein et c'est bakangi mutake no simba kisi ya plein yo pe kendo simba kisi ya plein et sala ba plein wana falaise sala tout à la pekasi na landi denile salobi batuni so simba déjà kisi ya bité na yebi ndako nganga te mais na yebi kaka na bomo na kenda simba kisi moko pour la regarder bête grande sœur na biso na kutana mtu mona nzila est-ce que l'homme de Dieu Paulin masa place ngana zo vana place ya l'homme c'est tout titre na l'homme de Dieu wana yondo zo benga ngana benga ka dinilesi chroniqueur tout analyste beziste muto zo koteka ba batu lilo ba malamu te muta change ka rabi ne change pas auti na mama nzamba change na ye na mukiliti mabiza people yo lingatika la ka bongo mais masa bozo mona teke denile sondia zo yekela bande ko ne ba pasteur jaloux po ye et oui denile ça c'est ça sous na onction te so zo mona bande ko lokolo onction za habiter na bande denile ça ko pesa o secret ba onction na ba ko isaka ba ya sakalanga te il fallait ko asakalanga te bo tuneka question boya ba onction bo aninga ko porta bango tika ya onction prophétie et utara deux places nzela nzambe na nzela satan nzela satan bako pesa prophétie eza correct nzela satan bako kipe ko pesa au pouvoir ya osala ba miracle batu ba kanzaka nzambe mutana simano nzoka bonganga bondoki donc voilà to comme nem so tanga mais pourquoi denile ce soit seulement kamunenyo ce soit zo protéger ba Moïse Mbi denile sazalo lombo te Paulin mikolo azokwala deni nani Moïse Mbieti a osenga kaye bambongo azalo lombo asenga mbongo auto osenga lande mission mo alobaki o prophète Emmanuel Dodi akabaka te atindele ka $2000 ye donc yoka ye azana elo lombo mikolo so moni azamingi na Moïse Mbieti seka zo shina kosenga kaye bambongo kosenga kaye bambongo yo so moni akangami na mutu seke pata dinero cop mo ezoleka na mbongo. Voilà, merci maman Sarah. Tous les caca toujours quand on a les solos, il y a des lignes, mais tout le temps on fali. Tout le monde le bamouki pour la fali. Tout le monde a Côte d'Ivoire qu'on a des comment artistes ivoiriens m'ont télémi. Mais à ça les clash il y a mabé contre fali pour pas. Il y a un tel qui est mon ambo, un tel qui est mon lobeli il y a battu na Congo, na yébité. Réaction de Rosanine par rapport il y a le langage de quoi on a albaki pour la fali. Comment on a émission on a bien été. Comme on a épisé vraiment bien, t'es un peu na comprendre ça. Bon boy. Ce qui Banda comment mission on a il y a Côte d'Ivoire on a on a clashé les familles clashé les familles on a
aza musicien abeta coupé décalé. Aïe 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 aïe. Bandeko bon soto ya soki yeto na obia beta nini? Abeta ba coupé décalé. Et bon musicien abeta ba coupé décalé nani Paulin. Bon respecter a Fali hein. Na Côte d'Ivoire na bango te na nenga mabete les Ivoiriens. Mais na nenge binage ya Côte d'Ivoire na bino wana na Congo na biso o. Est-ce bwana Michel wa Fali? Non bozui été. Il fallait icône ya Afrique. Afrique na préciser bien. Ya Congo kate, ya bino ba Ivoirien, na ya biso, na ya Afrique mobimba. Donc papa décalé. Cause pesa nga ku communauté na obenge bongo. Voilà. Mais c'est décalé. Tika Fali en paix. Yo moko na mboka na bino ba plein wana Fali asala yo ko sala te. Na mboka na biso peso ko ye awa tokotala ote. Toko chao kate mama to an émission. Toko chao kate. Mais ce qui fallait aller na mboka na yo a osala plein. Ce ka beti awa na Congo a osala plein. Fali n'est pas ton camarade. Donc Fali à un niveau na ote. Donc souka na baki décalé no yo lokwa na che lokwa na bakla. Yo oza ka yo robot. Donc yo niveau na eza ya ba yo robot. Eh touche pas na aigle Fali poupa hein. Tel garçon ba décalé on. Comme kana Fali te. Na mona ma course peut déjà répondre déjà. Ba journaliste na bino mo kutu ba ivoirien. Ba lingo me kana Fali te parce que Fali a représenté même la Côte d'Ivoire en Europe. Donc so baluki musicien mort africain qui chante bien, qui danse bien, qui est beau, qui est mignon, yaya tobi misa Fali biso nyonso tout pour la Côte d'Ivoire bozana été. Donc so baluka na Afrique musicien, ya ba critère on atangi. Biso tuna bino na biso na ba Togolais, na ba Camerounais partout to loba hey, on a notre Fali en Afrique. Fais gaffe. Mais c'est décalé. Mais c'est décalé, fais gaffe. Baba misi à Congo. Te na tangi na ni. Non non, na niveau level ya Fali non na moni nga mta kompembeni te. Na nenga faute. Alobi Fali ake mbala suka ya suko beta suna Côte d'Ivoire te. Anan, ali boma. Abia stara Côte d'Ivoire. Suka. Sia. Yé mon président Côte d'Ivoire place à ça moni Fali ayo beta na mboka neta moni lora sali perte à katikati ya richesse et quoi. Fali aza icône. Papa, bezoluki au calculant mabe. Donc soubalala. Hein, yo le ka français, mais c'est décalé. Fais pipi et puis va dormir. N'ose pas chez Fali Poupa. Il n'est pas ton ami ni ton camarade. Voilà. À ça la musique à niveau ya Bidjante. Asa star international. Donc aujourd'hui là, ce babito représenté musicien moko en Afrique. Yoka ba critère. Il est beau, mignon, il danse bien, il chante bien. Asa na top. Ana succès. Biso tout Afrique mobimba. To lo baba bimisa Fali Poupa. Voilà. Dans na suki wana. Voilà, kaka na cadre ga ya masolongo. Kolala kolamuka tomoni musicien ngo Koffi Olomide atinde l'invitation ya New Arena na ya abeta na France atinde l'invitation aza invité na concert wana mais moi entre temps invité wana azotuka mwana o ya boti quelque ne ozani pas te na ndule ya la nango Paulin na ndule 12 ya la nango na ndule mutako bota yo ye wana pa ko bundiswa o cho bakal partout na ndule pinde ya laka abotio ma sepelité nengo zo avancer pour avancement non surtout que zo avancer leki suna ye et au sepano te Paulin au chelo ba 12 partout nandule ya la nango donc soit bengisi eza ngo pour mte achwa na mais on se montre que Koffi déjà le trouble personne parce que na concert on a Fali pas invité Fali déjà oyate donc tika Fali oyate papa n'est invité et ça pour mte boso invité nga nazo obligé kana ya ndeni yo sa makamnonga pe na sa makamnanga musique wana Koffi obeta eza carrière na ye mtoko tsala Fali pe azana calendrier na yazo beta musique na ye so e coïncide que Fali az koki kokene ko répondre invitation wana te ya problème te est obligatoire te fallait à koki kokende comme ta koki pe okete aza libre na choix na ye eza obligation te donc voilà et arrive à kutu papa botio ye mtabimisi na mokili
mabengi so pe ke na besoin na mono na ba 17h oye pe to ebise papa na zo empêchement à la prochaine ezala na. Voilà, merci maman Sarah toujours évolué kaka makambo ya ba voice ya Papi Kakol renyaki awa mais lobi na landi Papi Kakol et pas ba ndeko na biso mususu ba kulutu na biso vraiment ba réponse na ye azaki vraiment clair à expliquer bango par rapport ya nazo ba na place ya répondre ki Koffi Olomide parce que Koffi Olomide lobi ce qui concerne ya wera et beta makité c'est parce que ba français batala ki ndenge des ordres de salamaki na nombre bato biso na nombre ya bato oyo wera lingaki komema ya on est là concert na biso concert ya wera et beta ti na ebité par rapport ya maloba wana est-ce que Koffi Olomide a na raison toi ou pas na toi so Koffi alobi bongo ba propos ne zo engagé ka Koffi problème yenda ebita mso amona liste o wera salaki akota une ambassade peut-être ya mona ki yango yango alobi bongo na so ipo na trouble biso tous mona ki nombre de personnes ba kendaki na ambassade ba gaz betaki ba trouble betaki makele les alaki alors ambassade basarana na ngote ngapo nanga na ko ndimela Koffi côté ambassade parce que eza na bilili eza na ba page alors yango pe cause à la cause ya shit opimela bango pe visa déjà bo ça trouble bon bon répéter quand même histoire au salamaki na Bercy yango peut-être pe baboyi na bango pe sa visa yango na baboyi pe sa maison mère ba visa mais Papi Kakol lobby eza nango et l'autre côté par rapport makambo na Koffi alobi azana raison tie alobi ne ka bilobela alobi ne ka bilobela jamais mondele akosala makambo na te pona ye po soit makambo na salamaki eza nango na ba cause o esalike ba annuler concert aboyi makambo Koffi Olomide alobaki wana il y a problème te il y a za mwana wenge peut-être il y a ebi ba vérité mieux que Koffi voilà. Mama Sarah ba voice tambolaki Papi Kakol bazako lobaki oyo azoyebi sa bato na bango na groupe ke bino bato bino bozolo bato kumisa wana bango nde bato bazolia biso cc atanga yiko mamu tout maintenant totalaki mama na biso Nana Buduka alobaki kombo muto wana zotanga eza Fali mais Papi Kakol na ngona alobi est-ce que tant on alobaki bongo na tanga yiko Fali ozomona place na teke Nana Buduka taki biso na erreur te ache mutu na erreur te zo bandera nda omona ngo erreur mutu amayele so ayoki voice Kakol ebandeli ti suka atanenga chai kombo mutu to yeba déjà ka s'adresser na Fali c'est clair ngata nana yaki koloba te na moni de voice wana na réponse mutu na banga zongisa na groupe clairement il s'adressait à Fali Poupa mais alobi pe terme ngo lobaki wana ba yito baka ba yinimo baza wana na cc tant ba yini ba yinango banana alobi mais bozo na ba émission te Sankara nde moyini mais azo attaquer directement on dirait azo attaquer na Koffi Olomide so i Koffi Olomide za moyini ya mama muziki babundati babundaka na ndule babundaka na ndule. Voilà, tu peux solo billet Papi Kakol lobby fali atira la ressombela moi sine billet te apesa ka bango ndembongo yine mtasomela moi sine billet o bakendaka kasi Paulin na ye pa 15 na besoin to voyager na père to na mbonga billet te 15 azui $1000 apesinga na $1000 wana kasinga kama na kiosombela mbai na billet te meza mbonga fali akenda osomba billet meza mbonga fali et alors asibi mbongo na soma ya nani ya Fali parce que ya le mbongo nanga eza mbongo Fali akabela kingati Fali akabela kana yeye ya problème te metanga kenda obeta matola na mbongo abiye ya ye na mwasi na ye yango Fali apesaki so asomba na mbongo na eza problème te mais matola betaki na mbongo abiye ya ye na mwasi na ye yango Fali papiaki vraiment. Mais merci maman Sarah pour la réponse. Tout ce qu'on va toujours na wana makambi ya Papi Kakol wana. Mbongo oyo fali akabela ka Papi Kakol bazaka na mutu te. Comment Nana Buduka yawe yiba makambo na yelo bango na neta. Kasi aza informé. A moi si ya membre moko influent na kati orchestre wana. Donc sora bimiseli biso message c'est que ça vérité. Que ataza moi si ya moko. C'est fali asoki apesi mutu mbongo ayebisi ba bureau na ye. ayebisi po baklashele parce que tango banda Kakol a voyagé na Linda bakende États-Unis
esali ba ne umeli ndeni secret bimite bimate kalelo nde bimi ebimi parce que ton ba monika bungeli aigle mais muto obunge yalora mutu mo ya awa bomona nenga ka osenga ngambongo na edai siko botala lobi nango bomoni obungela nga karma bobimisa secret wana ye mutaya ka osenga penda beta matolo lelo ofinga yo ezalaka mais na ba dire ka kola lobi 15 jours na azana problème mo tena fali abangi ya abangi ba warrior basakana na bango te ba bimisele ba plan ba preuve o mate ye mo kazondi make fali akabela ngambongo akabela ngambongo ebela pesa ngambongo akabela nga awanga ni te parce que moi mbila mon preuve donc abangi ne ka komeka kokota na guerre alinga kota wana ke biloko linga ke bima na réseaux sociaux ingeza di catastrophe tamsu na wenge banga babwake libanda alobi regret ezaka que nana boduga kosali lo wasali wana pour nana boduga éclaircir voice abimisi secret pe habillé yango na zo regretter parce que maman Sarah nazonga na mukina sima kana makambo ka call alobi bien ceux qui ezaki na tangi kombo fali ceux qui ezaki na problème na fali ngana loba yango mais pourquoi na lobby combo ya falité dortement nana boduga lekine émission tangi combo ya fali pour ba comprendre nana boduga mta créer trouble te nana a créer te ponga pe na maele voice wana eza bongo koyoka ngo eza bongo lokwa ya batanga e combo te eza problème te ba tutu ba comprendre que a retirer ba propos na yo ngaka talisa mando ki pa fali amoni ke erosimba te yango ye ko bongo la maloba eza pe problème te ninga changer ba langage. On accepte quand même. Il a promis de changer le langage. On accepte. Batoni de ces à Sakara, Alobi, Sakarozana, Mina Yo, Kumisa, Kumisaka trop. Alobi, non. Azana ba, Sakazana ba, ami belé. Te Sakara na minute, Azana Fali, na ba tournoi Falit. Alobi, kana Sankara. Mais il se pose au téléphone. Mais Alobi, Andima était Alobi na Sankara. Mais boy, Alobi na Sakara, mais Sakazana ba. Bon, on a assez la cap pour Abangi Fali, Abangi Penda Fali, ça lit bien. Ah, papi Kakola Abangi Fali. Abangi. Abangi pena na comprendre grandeur a fallu pinoza aigle pour mutalobi mais a bongoli angoye mo na seconde ke a lobi B et ça li bien en tout cas bravo na papi Kakol pour reconnaître que zo bambongo a fallu et puis olobi ke oloba non a falité en tout cas ba warrior ba sepeli biso pe ba FAP4 na eto sepeli te masara tant mususu ya lobi bien azana problème kasi yango na bito sepeli on dirait problème moi ça na si wana te biso pe to sepeli FAP4 to sepeli pour abaza kasi yango to mais pourquoi bozo tanga makambo te to tanga suste ya ça changer langage to tanga suste c'est to ça le bi moi balaba nini moi parabole mo boy docteur moi ça taika na te yango to bi lo ka bezaki nango fali te biso sko to sepeli bino bo sepeli nango voilà, moi ça va toujours baka na une analyse na biso bomona ke moi chez Zali moi ça le bi a sepeli kaka po papi Kakol animi ke fali apesa ka imbongo fali na sepeli makas na ninga bika loba na falite mais moi ça koyoka na mamunyo so papi Kakol za koloba azaka soki atangi fali mais émission na bana wenge ba sepeli na ngote ba sepeli na ngote ba moni sans esprit akwesi bendele Kiwenge ekwei mais ya lobi wengeza esprit yango bon on accepte car mais esprit ekwei tondi maraya loba question mswano zo loba ni question ça ça vous manga et ça la ngabia ta na sala ba analyse no ma ça au senti que to partager vraiment moi ça papi Kakol ce que la ni na ba dire na ya ce qui atangi fali akabela ngambongo ne mo pe le roi de frère akabela kabati pourquoi ça ko tchaka exemple na wera tepo ya biso to bambia ka bata maele to ebi ba réponse triangulaire siko poni alobi bongo po ebi misate ke wera kaba yuko bite po ba loba ni me président no wera za yokenda ka pa fali neni yango abeti ke fala kabila nga wera pa kabila batu mususu siko poni aloba ete ke wera pa kabila nga abeta biso triangle ke wera kabate bata maele fo boza problème. Ça m'a moi ils ont développé ma casse bon. Na zala kuna na kata musique na yebi langage triangulaire. Ba lo bano anzo ke ana ngo Z. Yango wana. Po fala lo ba ndenge wera kabelanga ne fala kabelanga ndenge wera akabelanga. Mais o ndenge fala kabelanga nde wera kabela batu mususu ke wera kabela côté bref
wera kabaka te yango eloko nga aloba mais aboyo lo ba wera kabaka te mais alobi on se ke ndenge fala kabela nga ndenge wera pa kabela batu mususu te po nga so na protéger artiste na nga ata kabela nga te na loba nde fala kabela nga nde na kenda pa 20 ne pe kabela nga na ata kabela côté mais yo zo ba kende fala kabela nga nde wera pa kabela batu mususu c'est que zo abi ndenge nga pe na kabela pe ba musicien mususu yango na bi wana bakiseki na suka wana zo la kisekazo akize wera ka kabela ka ete yango ne sala yake senga fali réponse ngwana ouais. Voilà, merci maman Sarah vraiment pour toujours partager vraiment na bandeko ba otala biso baso comprendre Marie monsieur Salamagaki na ba parabole mais biso ce que toujours penser. Oh eza elora malamu te. Yo amicien nanga. Ndenga yo zananga Paulin to travaillera. Mais okinda ko senga master nanga mo journaliste mbongo chaque fois. Olingo voyager na moi sinon que senga master nanga na journaliste motikinga. C'est clair yo kabenga na kabela côté. Yango préféré au kene ko senga master nanga wana pa kabela rayo. Eza clair yango langa jaka kol yaya. Bon fongo l'esprit te. Voilà, merci maman Sarah toujours une vraiment na on pouvait bana et là on le bagage entre les personnes. Tala olenga na tunangani ngala ma ele fort. Na ko décortiquer mission kakol wana pe kakol obenga nga sepeli susta idinga souffre de poto ale osa idanga pour héritier. Aidinga pour na faire. Mbalo ba yokana ngale siko na tikala yolela te yango na oloba. Siko turo inanga binda pour na nga moko. Mais ce que tellement la linga suko kota mamba ba mission te moye o décortiquer ngop ndezate et akoma ke o fali mutatindinga pamba onga na osaka analyse pe ya boulot nanga ya mo ina boy kokota na kati analyse émission ne mais sinon émission na tant que ngab nda wenge men c'est pe na ngo c'est pe na ngo Masara nyoso ezanini ka deux chansons za na dynastie tozana Paulin et à makambo Fera ali panangu bate na ninge na wenge men o sepe no ngote mais ko zali banga et pas faire Paulin quand il na vandi bo faire abo kinga ba shit siko tamne lo kanga na obeta ba shit eza dega siko wana libanga pamba siko nzembo si ba anga nzembo no kesa faire oyebi ba calcul nanga na bandi o calculer nzembo monta siko moko te mibale ona otekango autant ona otekango autant mabanga ya moins cher souka $1000 libanga moins cher souka $1000 oyebi ke basa obeteli la calcul na otonga mapa ngana zo biso selonga ouais c'est quoi selon so faire apenga 200 bongo c'est ba 1000 wana zo pesa ngo selon qualité na yo te qualité na ngate qualité na ngate siko ngana na journaliste ba 1000 bol c'est bon c'est ba 2000 matin wana pesa prix ya suka ya libanga moins cher tika des champs de makambo Paulin et puis la dynastie sous fallait na ebi to saka wana dynastie ngo maman Saraka toujours dynastie to ki ba voix c'est demi c'est le scram atonga héritier watanable pas faire rigola bana wenge balingana na bango te banda kala kolanda ba gentil mbebo bayokana wana te balingana na bango tata pe faire ndazana surtout faire ane makila libata bagolwa bo excuser nga peut-être bomona na lo bana sansa mabe mais na lo ba vérité surtout faire balinga kete faire balinga ne nyonso ya wenge balinga kete wana eza ba sentiment ya mbebo pota mso apesi bango ba chant tamso anga bongisana bango ya mona loka balinge te baena ba intérêt ba nzembo wana balinga kete et puis quand ndenge ba otonga héritier ndenge pe batonga affaire bwana wenke balingana bango na bango te ata ndenge faire abima mutu atra wenge po so totangi na wenge musicien waza na makamba bima pesa indusa c'est faire ba sepela pété mais so ke kota quartier latin fali azara l'aise na ngwende na mais bango ata bazala ensemble balinga ta faire ngo ba soutenir ye ba gagner ta ngwenda ngo ezala ya ba wenge men bango pe baboma souffrir olanda no te bolingo lukuta ba roboma faire
c'est na simagination l'autre banaliste au ça ya encore mikolo ko makamba ba voice toyoka suka groupe musu se finga ifere ka bango na bango ba besia wenge parce que moi ça rati mundela sala na YouTube na WhatsApp na ba réseaux sociaux na yenyo so siko ba tonga icha seni eto boyi mama sa to ba voice elle kamba ba voice palo elle kamba ba voice no bana ba voice to oteka no ba kolo to mo ba motindela mu masara na ina loba boy ti mundela vanda sala YouTube Facebook YouTube nyonso ba WhatsApp tu wana asayela kango ko ayebi congolais te ayebi congolais te mais YouTube congolais s'il te plaît YouTube mundela ayebi YouTube congolais te asala YouTube pour na Congo te tozala pays inéligible pour la monétisation. Donc, tu as un contrat na YouTube. Yango monaka, kalabat bazara soit fongoli chaîne, au mona, il faut mutukuna acha carte bancaire na e, ba identité na e, pour ba kotike le code ya AdSense, pour qui ça va e beauté. Lelo nde to comment on meka ko travailler, to kotap na maele na kati, to comment on lukandeni, to comment on kotsa ba carte na bisope. Ba compte courant na biso et comment on compte s'appelle là et tambole et pe côté na compte courant na. Vous comprenez? Sinon ba réseaux sociaux on est salama pour na ba congolais. Voilà le ko la boza contrat na yango te c'est ça ba congolais bo utiliser on na mabe. Te ba congolais mingi to tangité. Biki na papier za muke. Yango moni tozoyeba pe ko isaela mama mutu tozwaka toyeba ko isaela ngote nyonso ba pesa biso toyeba ko exploiter te pour biki na papier za muke. Voilà, merci maman Sarah to komo kende vraiment na suka que dernière question pour to kabwana na yo kulala kula muka a publier sur artiste et comédien Herman Kasongo pour la deuxième ba publier Herman to Herman a mis publier na Snapchat na. Bon asali a mis posté. Est-ce que Herman a un bon réalisateur? Ba mitakala nyo se bima na Congo na sepelaka na oya Herman. Herman a réalisateur. Yati ka biso na suspense te. Amema biso na film. Te kasi ya za réalisateur, azwa brevet, aza meilleur réalisateur atangela ngonchi. Est-ce que akopesa biso film amabe? Asara film ne bien tina suka to moni penda film to moni cocombre to moni elongi na atika cocombre atika suspense te ya ekoma nango ba film azo sa ba film na ya za grand réalisateur ya zo saka ba film na ya zo cha et puis po ba mona ki aka ba film eza elongi moi si morote a changeaka so ezaki ke ezara film te to ngato mona ta c'est que asali suka na fi wana c'est ka za deuxième femme ne ya change ka air moi ça ba partout za basi mi balé ozo mona kazo réaliser ba film na ye eza mutakalize te ye mon kazu film na ya réaliser anyati ngo na Snapchat siko bino bo mona ngo pasi poani ngade na lembi na nga mutakala no Herman na lembi na nga polembi no na bae surtout ya suka awe baisenga yo na bae na mutakala ngo ya suka za place on ngona ya suka bae ngo pani na bae kaina zo lo bate pone na bae mutakala no Herman o baisenga yo pe na bae na mutakala no na mona ngo sexité na mona ngo sensité batiango crème bazo fi bango ezotelemate elemba en tout cas scénario o aturo yo obeti libanda na bae yo. Voilà, merci maman Sarah. Pour ça, on bande yango deux fois te. Pour ça, bande yango. Et film à tout rependre za kitoro te. Et film à toi à réussir. À réussir te na CP nango te. Bande msusu. Bande la sous bien. Ah bande msusu. Oh pe na CP nango te. Bande msusu ba bi Herman Kasongo eza cop na ça la film à porno. Mais na bi Paulin aza réalisateur Paulin na loba non na tongolo matoi po yo ka. Kasi na yebi o ba aza réalisateur ya c'est non na sali. Mais ce qu'on a ligné de ce qu'on peut expliquer parce que est-ce que boyeba ke mutakala eza envoûtement eza ko envoûter bato à chaque fois mutao tshela bino mitakala na ye bino bo mona ngoka keza mitakala loka ba congolais baza ba kizengi likama mutakala bayoka atale babandi ko partager bazo tala oh vous êtes boza envoûté na ba mitakala bo mona ya bato mutamona mutakala ka ya mwasi na ye mutamona mutakala ka ya mobali ne melelo mutakala ya mute komi à la portée de tout le monde. Tu es méchant Herman. Moi sinon na bana Kishasa yo salisu vidéo na okuna ya ba réalisation ba porno na yo onyati na Snapchat.
mais moi c'est ngo pe na ebité bon na ebité na ebi pété pour babala musu ezara bayokana na bango moi si pas ebi cop mobala salaka yango moni moi ça zo dia chaka na si eze sous normalité batuto mona babimisa mitakala na bango ba mi posta na Snapchat et acquérir te azo sala on penza aza conscient ye ope Herman azong selibiso ngo wapi na Snapchat ye moka mitie misu seza ba loge satanique oyoke pour avoir succès pour makamune avancer il faut mitiaka mutakala na réseaux sociaux ce ko ba mitakala nyasto ebimaka ezara na suite fente ezara bien réalisé te etika biso na ba suspense au moins mitakala ya Herman ezaka bien réalisé parce que c'est un bon réalisateur etika ba na etika bino ba suspense e ba tebele tika biso na ba suspense tango musu ezaye ko tunga mitakala ngo na lingi na kotala ngo suste ya suka ka ya Herman el Mbappé ezotelemate bache crème moi ça mundela fibia et tele makati et Herman na ba réalisation qui tokote bandela qui tokote kolé tout ali boso to mona Herman ya leli maya misetangi miyo te tout ale la te tout kolela te Herman bato bazo komelo courage bibembe na bango olobi bato ba komele courage bibembe na bango Herman aleki bango na courage ti muto mi filma ça la réalisation a filma nyata na Snapchat webi courage ana ngo siko yo komele courage ya leki on a courage yo muto komele po yo muto komele courage okosa bilo wa Herman na salité donc ti Herman a mi filma ça li ba réalisation ba filmene ana courage koleka bino nyoso bo komele fois 1000 botika ba kokoma courage abeli bibembe na bino bazoba communauté bazoba courage bozo encourager à continuer ko ça ba porno allo kabino na ba famille na bino oloka ngate merci maman Sarah to remina suka vidéo sexy te boy ata ku filme porno ngo polé non tala te et ça sexy Herman so ozotala nga fo bandela mais apparemment ko tala film na des gens de basala déjà action mais on a ce que ezali na ngaka ba divers ba vana ba te abandela papa abandela ekoti bien te. Merci maman Sarah, tu as commis vraiment na suka. C'est la sorcellerie ça. C'est vraiment. Ya bondoki. Bandenge mona ba musicien nyonso ba boka ba mitakala. Fali ngo pa na kisit. Fali pe ana kisit ko nazo tuna yango kisi ya fali ezaka ya mitakala te. Mais tant souci ya mutu. Bon, c'est que mon mutaza logi na ye. Tant mutu musu ya tant musu ya ba bomba. Te na préféré kisi ya fali. Te kasi tant musu ya pe ba bomba. Te ba bomba te parce que faut yo moko bwaka ngo ezaka bongo. Mitakala nyonso ba musicien so mone bima bango mo ba bimisa ngo. Donc fali ceux qui un jour na osimba kisi yoka fali po ya ko batela mutakala boy dignité na préféré. Si quoi y a pas musicien batandanga ba pasteur. Te na ok na nga o. Wana kisi na osimba ngo. Kisi wana eza trop bas et à salité, c'est trop primaire. Ya fallait ya ba université. Ya ba talikolo. Le monde ba kisi mo ki oza responsable, mutamona nidité noté, mutamona quiste, amona fait la noto, mona ki oza penda yo. Neti Herman atala tibilamba. Oh mutu so alati bimobala alati bilamba so atelemi mutaye ba nzoto ne na kati yaka mwasini. Siko Herman atala tibilamba tazo jouer. Nazo mona eti na kati. Ezandenge. Nazo mona eti na sima ndenge fongwama. Ah. Politika kaka. Yana mona ndeko na ngalo ba ezana pasteur mo da ya tazo tia soki ya totale boye azonga kana ba vidéo ba publier pasteur wana. Ah oui. C'est né mono ependi mambozolo. Donc et palanga alata kubilamba te nazo mone mobimba tina fumangani tina fumangani kuna nazo mona Paulin abandela ka film bale so bi ya mona sala décomp yemoko pede kasi na eso fumangani efungwa makina mona kite wana na video wana utoleka te ya liboso te deuxième vidéo fumangani na mona naka polele ha boka njoko na kati ya maya fongoli sima. Mais ça va te mozara. Pourquoi nini? La mone patele te. Boka njoko fongoli sima ha. De fumangania Herman. Maman, merci moi L15 parce que tu comprends vraiment la souka, moi Sarah, te moni maniqué ANTPC. Ba association nyonso ba comédien bo bannir Herman. Il mérite pas. Bo bannir. Vraiment. C'est on a raison. Et comme il est belé, et il faut pas bannir.
Groupe na yepe faut ba suspendre. Te groupe na ba onyo soup na minute on azomona ba batamitaka la bo excusez nga batu tout bojoua pas Herman. Nga Sarato la na mona bino batamitaka la parce que travailler chez un patron irresponsable comme ça. Patron belolé à bosusu boye je travaille pas. Car lelo na ke na tiki lettre il y a démission na ke. Patron ya B bololete belolé. Belolé. Ya bosusu boye. Na travailler te na kimongo na osala te ya votre bas les oko ba na osala te donc ba continuons sur l'association un groupe théâtral il est temps bo bannir bo vendre c'est la biso Herman Kasongo vraiment ba réalisation na éthique à la côté porno bo bimisa na monde ba artiste moni bato bazo fingi sa penda ba comédien ba bango yeyo Zaka yemoko te yibutu pe azalaki. Herman tiko elona sependa ngi balegele. Na lobby Herman yepe yaza réalisateur pour les yibutu za vidéo mo et ça salité. Ya yibutu tanga na otala te. Ya trop sale trop bas. Monique Herman ezala moi level moko boye. Crème, moi ba crème na kati, ozo comprendre. Et na ba niveau. Et puis bien nango sko ye monde a publier yango. Et puis à réaliser film qui to katika biso na suspense o kata mutu e tinda ta photo kata mutu te et bien aniata biso pena réalisation que le film a été réalisé par Herman Kasongo kitoko. Vraiment merci maman Sarah na otolanda émission mokolobi wana pe ba ibi ka téléphone te alors baba ibi téléphone ay batinda on la snap atinda na snap bat ba copier ba publier baloge obino bokotaka bon mais masa nazana question na ngina tuno okatina kama loba kasi to mona ki monsieur mokotaki lobi manike aso démarrer au makasi je ne sais pas problème les autres entraînement man azali boma lobi nini azali boma manike azali boma mais manike lobi alekio na taille alekio nini ozo bingi liboma a vivaka na monde à pays de merveilles. Mutu sora leki déjà fali est-ce que manike so aloba leki nga fona ko mtema pasi abia leki kutu fali bongo soka ba leki nga Paulin non yo ka mtema pasi te na kati ba pays de merveilles manike akoleka mutu tout akoleka ta monde entier c'est normal aza folle c'est quoi pourquoi pas problème ya bino ba chroniqueuse ba toucha babo toucha ba mibale ba to te bato batushaka mibala bato eza so landi bien baso baza bitula bazaka na mibali te mibali balingaka bango te eza na jalousie esangani ke aza etula azaka na mobali te karma aotouche mobali na yo neti nga na mobali na nga boye so naosala guerre na motu naofinga mobali ne pourquoi mpo nga na mobali video namonaki manike atouche mobali na lobi ozomisalela promotion yo moko makasi yo moko oyebani koleka na mobali na yo. Mais c'est tout à fait normal. Et ça normal. Songa na yebani koleka mobile nanga eza normal. Orchestre mobile nanga azalaki yebana te. Lobi nini? Orchestre mobile nanga azalaki yebana te. Masara. Zana tozonga na place pa de kwa uti. Mais zo mere yebana te. Te ya uti kuna te. To bon to. Na linga tiko ba question buzo ba te na bi place à uti. Place à uti. Natangi parcours s'il te plaît, natangi parcours te. Voilà. Na longwe kuna. Pas tozongi singa na parcours. Diego yebana na wenge te. Voilà. To longwe kuna. Tozongi ata na wenge yango. Te to longwe wenge. To yepa e père che yebani te. Te yebana. Oh, ko yebana ndeni? Kasi ti yo le big orchestre uti yebani te. Pone. Ba musicien belé baza wana bakenda poto bango tuna ba Diego bayebana te bana batu wana bango tu bakenda poto na Diego pe bango tu bakenda ka poto bayebana bango te tala concert tala ka wera tanga za omema ba musicien na wenge poto oyebi succès baza nango zonga sous quartier latin ba fali to baza ke poto omoni succès baza za nango pour orchestre zaki lourd et komela c'est tout à fait normal. Na critique que orchestre on a été parce que héritier yemo pas outé kolongwa azaki juste na 1 an ou 2 ans na épée ya carrière na azo luka se stabiliser parce que eloka pas si pour na musicien zara soka longwe kota outaki a stabiliser orchestre voilà yemo pas zo luka comme na nous stable et puis soka comme stable yemo ka luki succès na yepo leader fo yemo za na makambo yomo ko soko zu succès na yo comme isko capable ya refula bana
c'est normal bayebana te bango bayebani te c'est normal pour l'orchestre wana aka héritier monde ayebani bango tout bayebana te c'est normal ce qu'on a minute c'est normal yé abanda komi lukelela siko visibilité yé moko c'est normal songa na leke na Audmat ya mabete ya monango c'est ingir c'est ingir te alobi ne la vérité ce que cause nini oyo yona man ke boela pour akoma na ba niveau wana question bonalinga ngote po ya za liboma cause ya la raté tango simba ifali a muninga nete basola raté cause pezala ité a vivre na ba merveille azaya Alice au pays des merveilles biloko na ya melaka amona local leki mukini mobimba c'est normal yango na mutu esala ki lokola yo kotela ki ndeko na yo yango na ya démarrer yo yango batindi eti batindi e nani batindi ezaye mo wasala na propre na ete batindi mani kebe mission to sala bazotinda yi Masa resalo neni komona ken pia na sangai na ekirindika wana ato shite kasi ya ken asasili na eti asili akomo luka ba renfort poso ba fingie afinga azana bato ba ozongisele mafinga comprendre yango ko sangana na bango c'est normal tu otindaki lettre kuna na yepe na kati ebo ken ebo koma Paulin omoni papier nanga wana c'est ba journaliste nyonso sauf personne na ba oyo ka baluba français parler baebite nazawa boza wapi bolo bate na faut finga nga faut remplir donc Paulin so moni ba fingi nga ta ba selinga 100 000 émissions koya otuna nga ba question te à partir d'aujourd'hui le corps nanu ba pona ba kinga songo sana nga guerre na répondre ko faut remplir fiche so remplir fiche to démarrer le kana on t'a remplir fiche te donc sauter page. Merci maman Sarah Tormino Souka o to lobité na op ozanango. En tout cas, merci beaucoup na bino nyonso batu botali biso. Un grand merci na mobile nanga. Papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. L'homme avec un grand cœur. Zamba peso mutema munene. Aeba pourquoi tindara na vie nanga quoi. Voilà, merci na. Merci maman Sarah, merci na ingénieur 15 Basile pour la image kitoko zagi vraiment dégâts. Analyse moro kitoko wapi merci vraiment na maman Sarah pour na temps pesa biso merci na madame Brenda pour la présence na yo merci na Liliane Yagola na clash wana babi clash avec Liliane ep mana ko kati ma fille de kilo maman Sarah pour nous émission Yagola wana jamba une émission tout na émission na place on est comme alora chaîne na donc eza monde à part moto opekisa zate parce que c'est espace na azwa o sala o ya lingi. Donc mutabenga nga kutu teke pekisa ya gola nane loko pexete. Mais bitumana fozo kende ya mabe te ekende. Il faut kende ne mata. Nga kuna olinge kende ko mabna ke tina niveau ya batu babunde komi mukamate. Bimisa la na parquet ce qu'on atala. Ekende e mata na. Merci na babone nyonso ya Sarato la TV, merci na bino nyonso, merci félicitations na ba finaliste tout ya Congo, ba diplôme bimi bana tout ba zui vraiment. Félicitations à Bino, OP Bazuité, courage, beaucoup bas, et ça vraiment na soukate. Félicitations à petit frère, on a un message qui est à Zui na 55. Félicitations à yo. Tout le monde a dit bon, bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner des